Let's go, c'est parti. Mais non, occupé, mais ok, il y a quoi, il y a quoi. Bon, beaucoup de bon. Oh, ok, des malades. Allô. Bonjour à tous. C'est la Colmar. C'est la évangélisation. Allô, on a trop bête à nous les macaques, donc biso ba fitu à Saint Toto kende force toujours. Comme ça, tu es là, comme ça, là, donc, salut la famille, c'est Fliki 5 et Fliki Libanga. Fliki Libanga. Fliki 5 Ambassadeur. Bon, il comme arrêté. Tu vas dire ton frère quand il est ah, il a raté Congo à Béti. C'est bon, Et à il m'a appelé à t'envoyer. ah, on dit plus à ta maintenant. Vite à nous. Je fais il y a Flippo. Le seul de le seul de ça en qui le moyen de président. Fliki cette photo on peut ça mais quand moi il y a Fliki donc au lieu bien dans le bureau frère il y a Fliki c'est toi. Donc tout le monde est moyen de voir le monde simité donc ça non pas bon ça. Mais condition dans d'aller il faut mutu nyonso pour kende c'est tout ce que mutu vient bloquer. Ah, on peut faire itinéraire. Mais là au crédit au commis pour ça offre. Comme voilà, on met 3 pas là-bas. Parce que bateau bon, on va dire il faut que tu la kuna il va ça. On est comment il y a R. Ah, Comment il y a R. Faut dire on a fait 5 heures. On fait. Eh, d'accord, tu as kuna. Eh. On va l'ouvrir comme ça. On va.
bakope kosokola parce que bato ata yokanga misu tata si mo wana nini nini makamba ale eza mpona bana après avant maloba walongo ngina la 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 mbuti ezalola bana kole te mbuti amoni bibu avana ne na mpuka bato ya como amazonel Lodi. nakota ba Ambassadeur. Bon, on va dire Dédé, il faut que tu as là, il aura ça. on est comment il y a R Ah, comment il y a R faut dire on a fait du clair 5 heures. On a vu on fait. Eh, d'accord, tu as vu là. Eh. On va le comme ça. Vous deux serez ah oui. Qui va se ah, non, ça va bien. Ah, non, bon. Plus on a oublié. bakope kosokola On a DT à animation, grand dirigeant à animation avec mon secrétaire, le créateur de Yeke Yeke. Yeke 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 Yeke, le créateur de Yeke Yeke. C'est quand on a l'école Marba animation et pour ça la kuna. Ah, tu es dans quelle ville? Tu es dans Colmar, na Milous. Donc, tu es dans compte Afrique Saint-Ouen. On a CP, grand CP, CP à soprano, chef de public. C'est quoi, Yeke Yeke? Maman Félicie, maman ina kama maman Félicie batika libana. Oh nyonso ota bakala na bino tout mona image. Vous avez quoi dans le Papa José alors. ah, bah on va dire na kama maman Félicie batika na nano. Oh nyonso tika ba kota.
Mbote ya papa. Papi. Soutien de l'église femme internationale. Yango tokopesa mama na biso mbote ete epai kuna yawe azwami na nkamba amona ya solo moto ye atindaki mama ye atindaki kati na mboka ya Colmar bana ya Colmar ya Sutuga ya Dijon bayambi mama soki tokopanza maboko na biso ye bakopanzana tika topesa mama mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molimo mosana
Simo, Papa Simo, Nzambe. Papa Simo, Papa Simo, Nzambe. Ozali Nzambe, bisoto yembelio. Ozali Nzambe, bisoto yembelio. Ozali Nzambe, bisoto yembelio. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Mama Mwelu lelo ezali mokolo na yo. Le 7 mai 2023. Toyoki Matei. Bana na yo bauti bipai na bipai. Tosangani kati na esika oyo na bolingo oyo bino bolakisi biso. Mama Mwelu soko ozalaki na bolingo te. Mbele lelo biso ba mama tozali na biso bato pamba. Mbele lelo pe lingomba oyo toyebi te soki elingaki kokoma esika nini. Topesi merci mingi. Ndenge omemi moko na kimia. Toye na mboka Colmar nani ayebaki. Yo kaka Nzambe mutu oyebaki ete le 7 mai 2023 biso bonso bana no bauti bipai na bipai na Allemagne na Suisse na kati na France bipai na bipai yo kaka Nzambe oyebaki mokolo oyo na tondio Nzambe na ngai Mateyo toyoki tika to bomba pe to salela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Ona slogan na yebite na loba nini na bandela wapi. Metoko loba kaka Colmar eza boete ya. Pamba te toza na mboka na bango. Colmar oye. Oye. Colmar oye. Oye. Colmar oye. Oye, 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 Mario, Bilombe, ya papa, Simon, Kilangu, Kiangani, Mwana Vera. Merci beaucoup. Nayebi ndenge na lobi ete Allemagne, Azalia, la Suisse et tout ça, mais je crois que nous courons derrière les temps. Eza boete, hein? Tango na biso komi musika, bato mususu bakozonga. Malgré que l'obi ezali férié, ba tata na ba maman na tondisami na esengo ya kokoma mokolo malelo pamba te papa pasteur, surtout papa Roger abandi kobenga nga esalika mwa mikolo ebele po ete na ya mais occasion ezalaki ko se permettre te. Mais lelo mokolo munene Nzambe afungoli nzela pamba te Nzambe akotambolaka na ordre. Lelo ekokisami likambo yango ya Colmar. Batata na ba maman bateyi biso. Toyebi biso banso histoire ya nyoka. Ndenge akosaki mama Eve. Toyebi yango histoire wana. Mwana oyo atunaki motuna na papa mfumu ndongo. Me balobi ke Adam et Eve bazwaki kindoki. Baliaki nani? Puisqu'il n'y avait personne. Ils étaient qu'à deux. Ils ont mangé qui? Mwana ngo azalaki mwana mukie. Azalaki na ba 3-4 ans je crois. Ezaki mwana na ngai. Papa mfumu ndongo alobi dis à tes parents de faire des recherches. Oyo bakotinda kabiso to sala ka ba recherche. Pamba te bango bazaki koloba mingi na ba parabole. Ce que comprendre malamu te o sali pe recherche te ezali ka mwa pasi. Bate ibiso. Mokonzi abule papa Simon Kimbango kiangani alobi tozongisa compteur à 0.
Est-ce que le compteur n'a pas de ici à moi 0? Et l'ingi kolobanini. To bandela makambu ya sika. To tika mabe. To bosa na yakala. Compteur à 0. Moutounio sa na société na ye. To na commerce. La fin de l'année à kosala ka bilan. Biloba oyo. Papa Simon Kimbangu kianganya lobaki yango na décembre. Tango nazalaki na Kinshasa. Tolandaki biso banso na janvier après ça qu'il liloba wana. Ketozong sa compteur na biso à 0. Parce que il faut reconstruire mboka na biso. Et biso moko to se reconstruire. Pambate to renaître de nouveau. Bakoter a biso tango nyonso na ndako nzambe na ba soirée. Tokokende ke soirée. Papa Mfumambanza lobi tokende ke soirée. Pambate mukolo wana to yebite. Soki mwana ya mutu ndenge bakolobaka ye to yebite ekozala est-ce qu'un dimanche pambate biso tokolinga kaka dimanche koyanda kwa nzambe ba culte matinaux ezali écoutez ya biso soirée spirituelle wana nde nzembo tokoyemba kabatiki biso na lupangu. Le cercle en question c'est la soirée spirituelle. Le 27 avril tozalaki na molulu munene. Lelo est tombé le 7 mai. Mokolo yo mama Mwilu à Botama na 1880. Na banze zali mokolo moko ya kitoko ya kopesa cadeau na mama oyo ya souffrir pour être yo na ngai surtout biso ba maman to benga mabatu na miso ya batata parce qu'à l'époque ba parents tango bazalaki na bana na bango bazalaki ko privilégier plutôt les garçons bakende koyekola bana basi bazaki koloba lobi akobala na ye elle sera femme au foyer. Maman Mwilu nous a défendu, nous les mamans. Aujourd'hui, il y a des femmes ministres, présidentes de la République. Bisoba maman toza kozwa micro. Nani ayebaki ba mama oye. Oye. Nani ayebaki bisoba maman tokoki kozala vraiment. Tomona na batu na miso batata. Maman Mwilu s'est battue. Maman Mwilu n'a pas eu de complexe envers bateau yobayaki pona bam torturer bango. Maman Mwilu amoni pasi pona lingomba oyo koma ndenge yango ezali lelo. Ba papa banyo kwami et papa Simon Kimbangu 30 ans de prison. Dans quelles conditions il a vécu là-bas? 9 ans après, toye l'histoire à papa Simon Kimbangu. Corps naye ba déterré yango, ba changer cercueil. 9 ans après. Azala qui peut embaumer papa Simon Kimbangu, ba longoli na cercueil oyo ba kundela kaye. Ba papa ba memaka cercueil mususu ba changer papa Simon Kimbangu. Il était intact. Basuki ne na nzoto na ye na mutu na ye liso moko ekangami liso moko ezali kotala bamindele kutu babandi kozwa mabele wana bayiba yango bakende kosala l'étude. Comment se fait-il que mutu s'est décomposé? Surtout quand on n'a pas été embaumé. Décomposition, ce corps humain que nous avons est en tina mokote. Soki bambome yo te batiki yo kaka wana même bakundi yo 3, 4, 5 jours déjà au bandi ko se décomposé. Papa Simon Kimbangu n'a jamais été embaumé. Mais 9 ans après, il est encore intact. Batatana ba mama lingomba ngweza ndenge nini.
Yo Kimbangisa, Zala Mwinda. Bisika nyonso ozali. La Kisete, tu es différent des autres. Pona nini mibeko biso batikela biso biloko misato. Bolingo tosala fort parce que grâce à Bolingo wana maman Mwindu alingaki biso na papa Simon Kimbangu, ils se sont sacrifiés avec 37 000 familles déportées, torturées. 37 000 familles, bananko l'État moubaté maka, bakoko bamonaka pasi, bachene na kingo, tina makolo, mais baleba quitté, namour eux bazalaki na yango, et maman Mwindu avait fait la promesse à son mari, comment na motema pasi te na ko épauler yo, et à salaki yango. Aipolaki papa Simon Kimbangu tomoni lingomba oyo akolisi ba papa to bengi bango banzambe oui mais humainement il fallait ba kola ndenge yonangai ba kolisi biso na ba parents. Papa Simon Kimbangu akangami papa Mfumandongo 3 ans, papa Mfumambanza 5 ans et papa Kulutu 7 ans. Moi na 7 ans batindi loin de ses parents. Toyebi histoire, papa qui solokele. Bakola kite o bakola kite. Bakola ki. Kimbangis moye. Oye. Ya solo to sala kanesengo pena fierté. Ya kolobete ya solo. Ningombe za molimo. Mais biso de to tambola na solo. Soki to tamboli na solo. Ba promesse nyonso ba pesa ki biso. Tokozwa papa te balobaki ete ya likolo ya biso ya sepe ya banani ya biso Allemagne oye Suisse oye France oye nasangisi mpo soki nalobi na balotanga bamboka ayaya nayoki Genève azali awa, Lausanne azali awa, Stuttgart azali awa, Dijon azali awa, Beto papa. Lyon azali, ba chèvre bazate, Colmar oye, Mama Mwilo oye, ah mama na photo komisaka ye, photo komisaka Mama Mwilo, mokonzi ya bula lobi, biso ba maman, en tout cas ba maman penze. Félicitations ma maman. Nous sommes tous ça. Bato oye. Ah. Batata bato baza ko putana. Avion maman. Avion. 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 Ah, biloko mse bozo ko kateka avion. Ba maman ye. Bamame, bamama, otumoni papa, otumoni banani. Bamama nangai, papa lobi, tonduka $2, pardon, na mutu. Bon, na biso ba maman, papa sengi biso $2. Est-ce que vraiment tu repères ça à $2? $2 en euros, ça fait combien? 1 euro quelque. C'est ça. Ah, bon, il y a solo ma maman, t'as 5 to kokate. Biso ma maman te paie ça plus. To l'ex ta papa il y a solo. Maman moula tika leki na lingomba. Papa Simon Kimbangu akei soka tika ka lingomba na tata Mwilo mele passe. Heureusement tika ki yango na mama Mwilo. Mama Mwilo ye. Kala lingomba na ye. Ah la 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 la. Maman Mwilo. Yangwana ba maman vraiment. Papa pesa ki message na ye. $2 na mutu $2. Mais biso ba maman okoki 5 au pesi. Okoki 10 au pesi. Est-ce que wa jete ki azali? Eh. Oye nazo mona kuna de jete ki. Jete ki oye. Ah. Lilo banangai. Boye biango.
Eh, vous faites ça, non? Ça mélange. Je qui fait un peu de temps, le barrage. Je qui fait un peu de temps. Il est devant. Oh, tu as un bail bateau. Pour qu'il ait la guitare, il aime sous le vélo canadien. C'est ça, il est le Papa Zonyo comme un batata. Bateau va coquer à beauté si quoi il va recevoir avion. Ah, papa Costa. Comme mes cacaliwana pour guider papa. Ce sont deux choses différentes entre la mort et le sommeil. Papa, maï de l'ingango milité. Ah, maman de balinga maï. Ah, tu vois de la vie. Ah, ngaye. Oui, oui. Oyoki, suis-je le gardien de mon frère? Au moins, il y a batata. Allez, Lilo Balangaï. Lilo Balangaï. Lilo Balangaï. Lilo Balsabe Koko Pongo na Lokukate. Tieko Salema. Ah là 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 là. Chaque chose en son temps. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Dala bolingo ya Nzambe alimite tosanga batata na bamama. Toyika kaka mpiko bapasi na biso kosila batata na bamama tondimaka yango te mekosalema biso tozala kaka na kimia osekama kofingama lekala mingi te tokokoma esika yango Thank you.
Zacharie 8:23. Mokili ekokanga biso na bilamba. Nzambe na bino avanda kayo. Ekokokisama te, ekokokisama te. Evangelisme ye. Le 6 avril, oye. Nani ayebaka. Ah là là. Bato pamba lokola biso. J'étais qui papa lobi na mutu $10. Toyokaki? Tozobongisa? Ezande mapamboli. Ba maman $2 seulement, mais c'est peu. Biso topé ça ta 5. Biso j'étais qui $10. Batata tozozela yoka bakosomba avion na l'an 2058. Miki wo. Ah. En tout cas, équipe ezalaka makasi tokotala bino lelo. Ils sont avions, ils ont déjà la fabrication. Ah papa. Ah, tout ça la bonne. Papa ça n'a pas si na bandine modèle. Ils ont déjà la ligne. Bateau va quitter ce qu'on y a avion. Ah, il y a un monsieur Roleka. Colmaroye. Nazotanga na mitema yaba mboka mususu. Genève oye. Ah, maman penza slogan na biso ayoki amote. Bato Genève bazali awa. Genève oye. Ah, boyebi ke nazalaki muta Genève. Genève oye. Genève oye. Genève oye. Ouais. J'accepte, ouais. Pour les camopédés, bandela qui coulent, mais Bruxelles, le source de sources. Non. Maman a dit cambo, bandaki wapi? Na Genève, Genève. Muna Yakunzo. Lausanne oye. Lausanne Azalia. Lausanne oye. Lausanne oye. Bana bakasa malongo, bana bakitwali, leka kumosi, vumura kumosi. En tout cas, quel slogan. On a français, maman, on a français, maman. Maman. Balobi ne restera qu'une seule langue. C'est le Congo, Yango Tato Aye pour brouiller Banawa. Je sais qu'ils n'ont rien compris, mais bon, il faut faire avec. Hein, parce que papa Kimam avait prédit qu'il ne restera qu'une seule langue. Et cette langue-là, c'est le Congo. Il faut commencer à l'apprendre. Hein. Sudgartoye. 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 En tout cas, la monnaie Lyon Awa, si je ne me trompe pas, Lyon Zali, Lyon Oye, Lyon Oye, Lyon Oye, De la France, Maloba, ya papa, et si maman. J'ai rien compris. Lyon Oye, Lyon Oye, Lyon Oye, Espoir de France, Maloba, ya papa, et si maman.
Espoir Défense, c'est ça? De France, de France. Ah, d'accord. De France. Espoir de France. Oui. Maloba ya papa et Simbama. Ah, Maloba ya papa et Simbama. Ingete. Maloba et Simbama. Simbama. Ah, d'accord. Oh, non. C'est bon. Nani les Ah, Dijon. Oh, ouais, c'est la France. Dijon, oye. Dijon, oye. Dijon 21. Département Côte d'Or, numéro 21. Côte d'Or, numéro 21. Numéro département. Ah, le numéro de département. C'est 21. Dijon Bon, le Paris 75. Ah, d'accord, ok. Bon, Dijon 21, oye. Dijon 21, oye. Dijon 21, oye. 1921, Mapou, Yé Bandeli, Yamosala, Yadata, Simon, Kimbabu, Kiagani, Rwanda Fédéral. Oye. En tout cas, on dit que nous avons Dijon parce que si le gars est mon ami, et que je rappelle tant. Tato yo penza. Aïe. Ah, Dijon. Le pas département 21 alors, donc 1921, c'est pas quoi. Bon, tokotala na misala na yebite papa nsinsani bakosalela ndenge nini pesanga na mikanisi na yebaka libela bokosalela bona bamboka ubie kaka yango oui namoni micro balobi papa namoni Fliki fabeta na kolma Yoku toto lo bawana oza mwana kolma. Kolma oye. Kolma banga. Kolma komona. Kolma kontala. Après oyetikali mama yonde okobundisa bango. Namoni Suisse bango ba ko basangana ko babunda bana sutuka. Kone na amona bango mais ba osala ke lo mala. Wala pe to sana ba junior. Ba junior pe babundaka. Bon, ata to 6 ke ba junior na biso babundaka. Babundaka na banani. Ba kubunda na ba junior oba. Biso ba kota ni babunia ba pied gauche. Ba junior na ba pied gauche mama. En tout cas. Pied gauche. Pesi bino ba pungu bobunda na bango alors que bo gagner te mawamiga. Bon, vraiment na sepeli mingi. Papa Kolmaroye. Ya solo incident et comme biso. Oh maman ya vanda na siliki te na ko silika te bongo soki na siliki kasi bo bébé. Eza bongo te. Eza bongo. Ya solo na mutu pele mso ya la kapasi. Kasi soko vanda otade lobi ate. Lelo mukola ko silika te. Lelo le 7 mukola mamui. Ane mui lo siliki lisu. Oyo batei biso tobomba pe tosalela po mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo sana. Amen. Tika tonda maloba ya Yawe na kombo misato abuye. Na kombo ya tata mwana tata molimo sana. 2, 3.
baninga papa Saski.
Thank you.